Zambe malamu ngolu na yende kumisinga bisikoyo mawana yende longo linga katsa pasi na bosanite. Je suis prêt à tout nakolanda nzela na yo atanga moko nyonso ezalaki na ntina ekomi pamba nakutani na ye na nzela na ngai. Loboko nzambe eza mokuse te o elongolaka moto na bombu ekomisa ye héritier ya promese tango ekoki ya bana na nzambe o nanyango lingi alongwa na mawa atela kaka yesu yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni. Nazanga na ngai nyonso kasi yesu na ngai te pekisanga nyonso kasi mwana na nzambe te nakolanda kaka yo kaka se yo yesu nakolanda kaka yo kaka se yo yesu masiya nanga. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Kombo nanga eza sœur Tete Kapinga. Naza mwana ya pasteur Daniel Mukenjisika de Shaddai. Nasambelaka na église Grâce Divine et Cradu. Naza musicien, naza pe intercesseur. Oui, nayimbaka na groupe de base. Non, nasala nzembo moko te toyembaka kaka ba interprétation ya ba chantre nde bayembaka. Bon, na église na biso egradi c'est Forco. Naza déjà na une année et demie. Une année et demie. Oui. Te na bala te. Bota. Te na bota pete. Oui, naza diplômé. Oui. Bon, na interprétaka c'est Trina. Nazo interprété pe maman na biso Ariette ou un message na interprétaye na interprétara pe banzembo ya Moïse Mbiye Mike Kalamba aussi. Kuna likolo yozolala te oyo batela kanga obundela kanga bisika nyonso na tematambe ezopesa melanga nalingi nanga se banjelo lelo baza nesengo po mokonzi na nguya ye wana telemi ayoki kolela ya bana na ye kolanda nalanda ye ezalaki ya pamba te tala lelo nzambe malamu ngolu na yende kumisinga bisikoyo mawana yende longo linga katsa pasi na bosanite. Je suis prêt à tout nakolanda nzela na yo atanga moko nyonso ezalaki na ntina ekomi pamba nakutani na ye na nzela na ngai. Non, Maman Godé, c'est Trina. Oh, j'aime Trina. Et
loboko nzambe eza mokuse te o elongolaka moto na bombu ekomisa ye héritier ya promese ntango ekoki ya bana na nzambe o nanyango olingi alongwa na mawa atiela kaka yesu yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyango olingi ayeba mosala ya oyo nzambe atani asalela ye atombola miso kote minzoto bolamo nzambe eleki ebele ayaya. Bon, eloko etindanga te tout d'abord eza grâce au nzambe pe asala kati nanga eza grâce parce que na bandi nango depuis bomwana mokie na bandi kosalela nzambe na age ya 12 ans koyemba intercession na bandi kosalela na age ya 12 ans parce que tellement ke nazokola na eloko wana na kati nanga nde nzambe pe azosala ke malgré nayebani nanga te nayembaka na église nde nzambe pe asali ke nabanda kointerprete mpe banzembo mosusu ya bato mosusu kaka bon. Oui, matete. Ndenge banda na age ya 12 ans osali échange ya combien de bon nasali échange ya nazalaki na message liboso nazalaki na message après wana nde nayi kokota na ekrati c'est forco et pas passer Daniel Mukendi. Mabe nini ozwa na kati ya message oyo mabe moko te nazwa mabe moko te nazwa eza juste ka makambo ya nzambe ndenge nzambe ayebaki ke na ozala message te na ozala église mosusu mais mabe moko te nakuti na église eza te. eloko nini ozwa na kati ya message? Bon na message nazwa tout d'abord ba enseignement ya bien eza kuna parole de Dieu eza wana nde eloko vraiment nasepelaka nango na message. Nasalaka mwa morceau na ngai ya nzembo moko nameka na wana mpenza naoyeba te lokuta mabe wana naoyeba te mais nameka quand même kosala mwa morceau na nsembe kamwa nzembo na ngai. Vraiment, oui. Bazali, oui. Nazanga na ngai nyonso kasi Yesu na ngai te pekisanga nyonso kasi mwana na nzambe te nakolanda kaka yo kaka se yo Yesu nakolanda kaka yo kaka se yo Yesu masiya nanga Yesu na ye lelo yo epai na yo masiya okoki kozanga baboti nazanga yo te papa yozali kosi na Yuda libanga na talo mai na bomoi ekimelo na ngai yawe ozali kosi na Yuda elikya nanga sika wana nde nasukela eza kaka mwani mobuna na mekai mpe kosala bon avec le temps nzambe akosunga biso kaka tomekaka ka malemi non nasepelaka na mutu nyonso nasepelaka na mutu nyonso ngai naza chrétien nakoloba teke nasepelaka na oyo te nasepelaka na oyo te mutu nyonso oyo nzambe akeli na mokili oyo tosepela na ye
osepela na ye te mpo na nini peut-être eza na banzembo mosusu oyo nalandaka na banzembo mosusu oyo nalandaka te bon banzembo neti ya bamusicien mosusu quoi parce que tokotanga na kombo te toza na télévision no banzembo mosusu neti ya bamusicien kozala nayebi bakombo na bango mais mpona banzembo na bango nakotanga yango te mais bamusicien chrétien nayebi bakombo na bango mpe nalanda mpe banzembo na bango. Musicien mokili donc c'est 5 personnes on a sepelaka na bango bon nayebi bango mais nasepelaka na banzembo na bango te neti nzembo nalobi nayebi bakombo na bango mais banzembo na bango nde nasepelaka nango te. Non, jamais on est polémique, jamais na kotanga kombo muteke na kosepela na ye bongo lobiso amoni nga baminga libanga ke fi wana atanga na télévision ki asepela kana wana seke tokokinde tokobanda kokende wana ekoma neti parti pris ke nasepelaka na baoyo nasepelaka na bango te nalobi mutu nyonso aza ndeko na nga nasepelaka na ye soki toke na makambo ya nzambe nasepelaka na bango mais soki makambo mosusu nasepelaka te basalaka nga mabe te mais selon ngai mais selon motu mosusu te mais selon nga banzembo mosusu bato mosusu bayembaka nasepelaka nango te. Bon, musicien préféré nanga azalaki Maman Marie Misambo paix à son âme na bando olinge makasi mais musicien nanga mosusu on asepelaka na ye eza Mike Kalambai. Non, c'est pas le problème pour la madiabo naninga ye makasi depuis ki bomwana nanga na bandami tout d'abord na banzembo na ye naninga banzembo na ye neti banzembo na ye tango bato batundaka ngai wapi nzambe na ngai nayonolaka na lolendo yesu aza na bomoi ata liboso na ngambo lili bibale ngambo na ngambo nayebi akosala nzela mpona mona fongola likolo nzembo na ye nasepela na banzembo na ye makasi sepela na banzembo na ye bao bakufa papa moloto si na bando sepela na ye banzembo na ye moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana banzembo na ye eza ebele parce que ye aforma bato ebele papa ale moloto. Oui, moi tu oui. Donc il est déjà mon nom de la soupe ya émission na kati egradi église na biso non bana na zate siko mate te ba demo na kati église moko boyeke o ba no yemba ko okende to bon soki babengi nga bakobenga nga te me bakobenga groupe parce que na groupe nayembaka na biso na oto biso ke nayembaka na groupe de base bakobenga nga moko te bakobenga groupe na biso tokeyemba nga moko na okende te. Pardon? wana bakoyebisa nga directement te fo bakende pa papa na nga bakepa papa na nga Daniel Mukenzi esika azali na pesa ye bambote ebele bakoyebisa soki ye andimi wana nde na ye nake yemba papa meko pambongo ezala mpe liwati yo okende okufela mbongo okeba moko boye moni bapasele eloko mabe tadiske paster na yo ayebaki te mpo okende sika fona paster na yo ayeba mpe atili loboko mafuta oyo eza likolo na ye eza likolo na yo apres okei wana bazosala mabe makasi wana bazosala mabe jamais mwana kokobima na ndako sanki asignale parent na ye te parent lipambole ya parent na ye eza likolo na ye te neti ngai avant naya awa parent na ngai atieli nga loboko apamboli nga na kei
Ce que yo jeune fille ou jeune garçon okobima na ndako na yo ndako na bino olaki ba parents na yo te soki ekutana na likama ko siko charge wana ekozala likolo bana Covid-19 troisième vague ekomati kote papa wa makambo eza mambo nzambe parce que bato misusu bazoyoka yango kaka ba histoire mais misusu mpe eza histoire te eza chose vraie ezosalema mpe eza chose vraie ezosalema mpe mais bamisusu bazondima yango te neti nga nazondima na ngango parce que naza na bato na famille na nga babeli yango presque ntango mobimba na Kinshasa te baza na Europe babeli yango mais mpo na Kinshasa nga namoni na moto abeli yango te mpo avant oloba eloko fozala sur na eloko ozoloba o wana ndoloba parce que baza makila na nga baconfirme biso ke babeli yango mais par la grâce de Dieu eza mabikisi bango mais na Kinshasa awa nakutana na nga na moto ata moko te oyo alobiki abeli maladi wana nakondima yango ndenge neti aniske namoni te bon soki eye te gloire à Dieu soki mpe eye nzambe kaka naninga motu nyonso naninga bango nyonso bango nyonso basere na nga bafrère na nga paster na nga mama paster na nga nalingaka bango nyonso naza na motu na longola eza te bon merci mpona liloba eloko na kopesa lokola conseil na ba jeune fille ou ba jeune garçon tout d'abord eleko oyo toza eza eleko moko mabe il faut koyeba nani kotambola parce que bible elobi na biso mpe ke jeune fille jeune garçon sepeye na bolenge na yo mais yeba ke jugement nzambe ezali toza na bible te wana eza moko conseil moke na kopesa ba jeune fille netinga ba jeune garçon il faut toyeba ke monde tozovivre lelo eza monde moko mabe il faut tozala bokebi makasi eloko okoki kosala okoki kobima te aire moko bapekisi kobima te soki parent na yo alobi kobima te kobima te so olobi ke vana na ndako vana na ndako mais tout d'abord avant kobima il faut kolakaka mpo okokende kokutana na likama mosusu place oke wana bakobenga parent na yo boye ekoma déjà trop tard eloko na olobaka yango et numéro na nga téléphone eza 082 51 27 097 soki mpe olingi obenga na numéro na nga ya officiel eza 090 62 13 052 bon napesi mbote na nga epa papa na ngai paster Daniel Mukendi tika de Shaddai napesi mbote na nga epa mama paster na nga Irene napesi mbote na nga lisusu epa ya bebe na biso Augustin Mwipe epuis napesi mbote na nga epa bandeko na nga Ekradi Mobimba président na ngai napesi bango bambote ezali Kasongo nazopesa mpe mbote epa président na biso intercesseur papa Ezaï napesi mbote pepa papa texte tutenga Jean napesi mbote na nga epa basere na ngai napesi mbote na nga epa mama na ngai Emerance Bianza epuis napesi mbote na nga epa petit sere na nga Rachel mwasi pembe mwana suka nabosani te kopesa mpe papa na biso oyo asali biso grâce ke lelo mpe biso mpe tobima na télévision papa Michel Chako na mama molongani na ye mama na biso Julie baza na mboka ya Canada napesi bino mbote ba gros bisous à vous merci beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.